babeti 3 fois barebeti babeti barebeti. Bonsoir Royambo. Bonsoir PDG Mayala. Nakamwende na moni ko balobi pariti na France. Bato a Paris babenga babi bayoki Royambo beta mi na concert a fali mende na kucho awa kuto na cuisine. Est-ce que ça beta Kamel wa iba bango ba million. Oh, babeta Ruberwa. Félix a yibi bango ba million babeta. Eh ava ba Robert. Et de toute façon ya otade na olamba. Olambani. Na olamba poka ya mai. Na tem poka na kati na sa bouillon. Siko yebisanga ibana kini. Bo finga Royambo vraiment. Yo bino ero mbula balobi ekibisi bino metala Royambo. Alamba poka. Ozomona bana kini. Bino monoko ya pamba Royambo auti kosala émission azoli ya mpoka damazi mais bino monoko ya pamba eri ndeza boy bino so bokili on so ye dimanche wana alors sauce ko congélateur plein na bambisi nini te basa bazwa courage ole babetela bato maboko bazwa courage ya komi libérer Royambo bundeli ne bino les aides parce que tant que vous avez la malaria, ngam tu na malaria te. Tant que vous avez la typhoïde, ngam tu na la typhoïde te. Tant que vous avez souffert dollars et comme à 28, 29, bah tu peux passer à 10 ans, bah si par même pas $2 te. Bonne année ango et comme ils ont un habitumba Félix Fakende. Et ce sont préparés monga soso nana ngo pina na kinona aolia soso mombaye. Ouais, on va le qui tande yo lo eleki bele qui tande, babi qui tande. Teme na surtout le bien 2024 toi na Kenya. Ba ki boyo ki tozoya. Tolobi mingi libanda tozoya una skobiso na bango guerre sur terrain. 2024 oyo ka ko koma wana biso tozoya. Tozoya mboka na bisoti. Toaki poto, tozozo mboka, tolia na banakini, tobongisa mboka, totonga mboka, tolobi te Chilombo, Chilombo c'est fini dans 2 jours, c'est fini. Félix Chilombo, na ye na mabanga, bolanda beta liba, kubenga na bango na kata Kinshasa wana. C'est ça le problème. Na nibolia nenga na zolia. Soki dalingi na le. Ah, bimisamo. Yeba ole uta. Mais bazala fleuve za pourquoi balia kati. Mais Chilombo alakaki bango machine ni bateau ya il fait balonga na balakation wana il fait batika kola balakation wana il fait ba aebisaki bana matadi ke d'ici là les 20 avant les 20 bana matadi eza matadi bien boma mwanda so na alakaki Fabrice ezaki na matadi na boma na mwanda là sur la ki bango courage ava faire ba élection na mwanda bana mwanda botu na ye courant eza wapi est-ce que peli bongo masango bakelo zo na Zambie na Afrique d'ici de seko bana mbanda ka université alaka ki bino bana Kolwezi université za wapi bana ba Kongo ebisa ki bino ke coupe d'Afrique ko beta zela ya bunya ese tongami na kinkola kedaka bia sibi clean nzale sidi nzale bo bengana ya kendenti bo bengana ye bo depuis bo sala na ebo ya zaki na lokuta bo diko zaki na yawa abanola tane ba chemise roka oka ne rock tout le monde mutaula ta ba chemise roka dangereux motamuibi yoan bana kini kala mingi te bozo mona biso na Congo to prometa bino ki to ya kubunda na Congo pona kosisa ba anti-valeur comme bolobi ke na poto o musique ezon awa musique ezongi pété musique eza pété we baka ke na guerre nyoso ezala ya moko soki bo préparer ki mabe même ba katier même ya edie mo ba betaka eti ya edi pedo mo ba beti mais commandé so balobi yo elongeza ya ko vimba po frappe zwa ki na conseil linette botala po wa na linette te na obeta biso o eza terrain na biso te muto abeti muto azate ezaka ke asolo ndenge to préparer ki eza lo biso ba eza donc na même ba coach ceux qui préparer match bien te ba jouer au moins un peu fouter mais félicitations mingi na tous les combattants autozaki na bango bo regretter bo ça toujours déterminé prochainement je pense que système de jeu au Simba mais tous a toujours déterminé. Merci. Fire! De. Kisasa le gosse domina kalimbe. Bupalo na sindi webina kalimbe.
David mobala bazolemba kalembelembe. Afrika mobimba tobina kalembelembe. Babeti trois fois, barebeti, babeti, barebeti. Bonjour, bonjour, Nabalandine soirée télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend R Oyo Kozwa, émission abiso, likambo ya boke chua yambo, pona concert na poto. Bande koto lakse bino boke chua yambo. Ba kanga ki pe ba nyauka ki pa ya ba jeune ya France pe ya Belgique et pe la police e braka ki kanga ki ndeko oyo bokechu lokola abwaka ngunda ya mutu esala biente yango bomoni ba tiki bango bokechu boyoki ndenge azali koloba likambo na ye par rapport ya kubeta ma oyo abeta maki bokechu yambo abeta maki lokola nyoka tala ndenge avimbi lokola ba poser ba question pa ndeko na biso tala ndenge azola kisabilo ya kolamba to mwana mobile ya na cuisine alamba mwasi na ye pe azali eza kolapisa bino keno e komba o etali miziki bokechu asuna droit nango te po ba mindele ba kobeta rabeta ka fimbo akozana ba tâche partout. Alors bokechu alobi na 2024 akozana Congo congolais congolaise muto anyokoli ba congolais ba musicien azonga na Congo ndenge bakolia bokechu ndambu te akondima te parce que eloko abane koloba na oya bani koloba lelo boyoki komi des choses différentes. On avait dit liboso bokechu yambo azalaki méchant na jalousie ya komona ba musicien baza kotonga banda ko baza ko évoluer ye azali kotonga te pe aza ko évoluer te. Alors zuwa wana kanda wana yango bokechu alobi concert kozala poto te parce que ye na suede na ye e chouaki po bakimaki bango tu bakimaki poto pona concert to niveau na bango ya ba musique na bango wana e bandaki kosima su na poto te. Lelo oyo komanda eso so boyebiete azalaki soda ya kala kadogo oyo bakotaka pe nzela moko na musée Laurent Désiré Kabila. Alors ndeko akenda zo mwa lipapuna ya kenda kuma poto mbanga ya pamba parce que mutu oyo aza mukolo akoki jamais kotelema kofinga pe kotelemela ba congolais oyo baza ba innocent baza koluka mwa lipa kwanga na bango mais pendant 10 ans aboya musique ebeta na poto lobaki lobi ke baza na subasima te document moko te oyo eza kolakisa keno baza na droit ya ko se faire justice na ba oyo bazali e ba musicien to ba congolais yango bomoni bokechu azali kotata bana question ba poser ba beta kiyo alobi ba beta da nani na nani bakobeta ye oyo ya kota biloko na olamba to bokechu lelo akomi cuisinier munene ya mwasi na pe bana na ndaku aboyi komba elali. Alors tolobaki toujours bandeko na toza ba sage cela veut dire quoi mutu a comprendre poto et lobi nini poto eza Congo te okola moka na tongo se décider o sala bêtise poto ezali pays des droits oyo ndeko tu il fallait à respecter poto bokechu yambo ba beta kiye parce que ba prévenira qui est déjà tellement français to kotanga izaki mwa ngulu yango ayebaki te ba lettre oyo batinaki na poste na ye ko bebisa ye ndeko bokechu ozali moto ya liboma tika makambo oza koloba wana po yo ozana ka ya batu oyo mutu esala bien te bokechu atiaki tembe yango wana oyo kokomela bokechu wayambo. Alors toza koloba komanda eso akoti dossier oyo balobi 2024 bakozana Congo eski akokoka bakoya kotonga ba immeuble ba hôpital to banini oyo basi bazui mbongo ebele sans vous mentir bandeko na ngai bandeko bazoka mbongo ebele oyo bato mosu ba financera bango po basala nini ba combattre ba congolais baninga na bango to na d'autres termes to bakeno bandeko baza combattre te baza combattre culture na bango baza ko combattre ba congolais bandeko na bango pour rien bandeko na ngai po baza ko bénéficier et moi mike po na kosilisa po bo comprendre yango bokechu ayembeli docteur Mukwenge po apesi mbongo aosa campagne na ye ezo sala pasi ya komona ba mikolo batata baza ko sala makambo ya soni pa pona ko édifier
pas pour na kopesa mo eloko moko mais okomona na ba ndeko na biso ba Camerounais to ba Ivoirien balobaka ba foi o ezalaka parmi gouvernement sans kofinga sans koloba be mais ya biso eza kofinga bolanda momoni nzambe asuma.